Allô, bonjour, bonjour na bandeko nyonso oyo zwi lisusu opportunité encore libaku ya kokutana na ndeko na bango Henri Konde. Nandimaka ke libaku hasard ezalaka te, nyonso tu ezalaka planifie na ye moko mokeli. Topusani lelo pour parler de sa part, bien sûr. Lelo tozolobela tozosala continuation ya sujet oyo tobandeki koloba liboso sur la personne de Jésus Christ. Importance ya vie na ye, naissance na ye, et après une vie parfaite alandaki, et après comme il faut akufa. Maintenant ici nous parlons de l'importance de son enterrement et sa résurrection. Et pourquoi pas koloba susu importance ya enfin ascension na ye komata na ye likolo. Donc totie nanu totie break te mais totie kaka mwa point virgule na oyo ezoconcerne baétude biblique parce que oyo mpe tant tozoloba bango ezali en même temps koprésente évangile et puis en même temps aussi kosala mpe étude biblique. Mais avant tobondeli nzambe nkolo topesi yo merci parce que oza nzambe mosu lokola yo aza te. Maloba na yo ezali solo, maloba na yo ezali seko, yo nde nzambe. Dirige biso toloba te ya biso, mais yo nde oyo utilize biso toloba pour que gloire nyonso ezala ya yo. Parce que na nzela na yo nde, na nzela na yo kaka masi ya Yesu, nde lobiko ezali, nde kozala échappé na la colère à venir ezali, kaka na nzela na yo masi ya Yesu. Dispose nos cœurs toyoka yo kolo, toyoka yo, car ta parole produit la foi. Puis le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Nde maloba na yo. Utilisez biso puissamment afin que gloire nyonso ezala ya yo. Nde na kombo na masi ya Yesu tobondeli. Amen. Voilà, l'importance de l'enterrement. Totia maloba na nzambe na place. Totanga nanu livre ya Jean 12 verset 24 elobi boye. Oh, c'est Christ qui dit. Ah bien, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Kaka mutu oyo akufi, to nyama oyo akufi, nde bakokunda. Mutu azali na bomoi bakokundaka ye te. Nyama kutu bosana so aza na bomoi aosala makelele ya kobouge. Mutu mpe aosala makelele ya kobouge. À moins que bokomisa ye inconscient, bodrogue ye, bokomisa ye immobile. Mais sinon, on ne peut qu'enterrer sans résistance la personne qui est morte ou encore l'animal qui vient de rentrer là. Hein, l'animal qui vient de mourir, je dirais. Hein? Nde ye kaka nde okoki kotia na se ya mabele sans résistance. Soki mutu akufi to nyama akufi bazonga su te basekwaka susu te bango moko yakotaki kuna mpona mwa 2 heures mwa 3 heures après asekwi. Et puis soki tumena koimagine même soki asekwaka te oyo bakomi ebele mutu mpe asekwaka ye soki asekwa akundamaki ye moko par exemple ya Lazare. Lazare est mort tango par l'intervention du roi de gloire Yesu ye moko abengi esusu azonga na bomoi azongaki 3 Lazare te ka moko. Mais ils ont ça analogie moko très important. Ici, il parle de la sémence. Abi, sémence, il faut ekufa. Ce sémence ekufi. Nde ekobimisai ebele, ebota ebele. Ebota ebele. Mbome buta ekufaka yango moko te, po ebimaka moko non. So ekufi ebimisaka ya ebele. Ozali analogie Christ apesi. Mais constant eza awa eza nini? Yesu aza koutilize le mot sémence, autilize yango
na singulier. Et un singulier, un grain, le grain de blé, semence zaramoko. Azo bango na singulier. So totangi na livre ya Genèse 22, verset 18. Tout ça là ba connexion na maloba nzambe parce que la Bible explique la Bible. Tochaka maloba na biso te ou encore makanisi na biso te, est-ce que c'est très dangereux kotia makanisi na yo pendant que le roi de gloire a vrai yo za vrai te. Totie maloba nzambe awa. Et le Bible na livre ya Genèse 22 verset 18 et le Bible. Et le Bible toutes les nations de la terre, toutes où en appelé rien. Les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Ici, on ne parle pas d'une personne simple qu'elle a mis dans la nature pécheresse. Non. Non. Et puis, ce n'est pas seulement obéissance de la personne d'Abraham. Non seulement ça. Et en est très profond parce que la seule personne à pouvoir obéir Dieu dans la totalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la postérité, ta postérité, il parle de cette semence-là qui est spéciale, cette semence qui vient de lui-même. Il parlait de Christ. Na semence kaka, na Christ kaka, nde biso tozwi bonsomi. Tozwi bonsomi. Dans son livre ya Genèse 3, verset 15, tozala na Genèse olongo wana te, tozonga mwa muke na sima, Genèse 3, verset 15. Et le Bible, Genèse 3, verset 15. Alors, le Bible. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Même mot, hein, la postérité. La postérité, la postérité. Baso le blaté au Abel, au Caïn, au Boy. Ceux qui ont qu'un angon a plus loin, tout ça est dans mon côté. Ici, on parle de la postérité qui est Christ. Satana ako mordre na talon et puis il a écrasé la tête. C'est-à-dire symbole, image, il y a défaite totale. Il y a Satana, hein, le diable. Alors, il a écrasé par la force ou encore la puissance de la sémence de Dieu lui-même, qui est juste représenté, ou qui est juste se manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Na liwa ya Yesu, toinsistaki pourquoi Yesu faut azala ya kufa pour qu'il akunda. Et ça vous prouver que na liwa ya Yesu, puissance ya liwa ezalaki écrasée. La puissance du péché ezalaki écrasée. Et puis si biso espoir. Et puis si bon moyi na ba bazalaki ya kufa. Tango kaka toza en Christ. Yesu yende ayaki ko écraser ou encore ayaki ko bebisa ko finir même je dirais pouvoir y aller sumu au d'aller ko produire le roi parce que le bien est le salaire des péchés c'est la mort. Le salaire des péchés c'est la mort. Les aïe neti droit penza le sumu azana ngo na biso basumu ki ezali kopesa liwa parce que yango nde ezali punition nzambe apesi na basumuki oyo bazali kodesobéir ye en brisant la loi bizoloba le péché ezali kobuka mibeko biso tobuki mibeko nzambe de sefe nzambe oyo azali juste nde apesi mbano apesi punition na basumuki nde epesi liwa maintenant tant que toza na nzoto liwa ekozalaka kaka mais sikoyo Yesu asumukaki te. Yesu asumukaki te. Asumukaki te. Sonde tosumuki. Bible dit, tous ont péché de ce fait et nous sommes privés de la gloire de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est
et la joie avec lui. Tous ont péché, mais Christ n'a pas péché. Yes, là, les soumoutés. Mais, akufaki. Tango akufi, pona ko satisfaire la justice ya Nzambe. Nzambe justice na ye esenga, il faut t'obéir ye na totalité. Tango t'obéir ye na totalité te, justice na ye esenga, il faut apesa punition. Et punition onde yango liwa. Mais là, toute la création dans son entièreté, et ça na mon côté, oyo asepelisi Nzambe na totalité, pour que quand Nzambe ekita, si ce n'est la personne de Jésus-Christ. Ndeka Bible ezoloba na livre ya 1 Corinthiens 15. Na livre 1 Corinthiens 15 verset 55. Ezoloba boye oh mort. C'est là 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. Nde toloba boye okotanga yango mpe po ezalaka teke maloba Henri po nga naza référence ya eloko te. Tellement eloko te maloba na ngai ezalaka na valeur te. Je vous parle de ce qui est écrit parce qu'il y a un monde maloba ezali éternel. Et le Bible, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Et ça, le rôle de Njoy. Njoy sera suyon ba moko, asu na loro soir suste. Christ tangwa ye, akufi, mais asumu kite. Et ça, on dirait, l'isumu, enfin, la mort, epesi oya yango, arme lourde, et silipé. Plus rien d'autre à faire. Asui malamoko esili. Mais asi obaswa te, parce que soit sumuka kite, azo mérité liwa te. Mais pourquoi Christ devait mourir? Christ azo kufa na place na biso. Na nzela na Yesu kaka nde victoire likolo ya lisumu ezali. Yesu akufa kipenza. Asalaki mwa akweyaki te ko azwaki mwa malaise akwei comme d'autres prétendent le dire. Non, akufaki penza akufaki. So te confirmer ngo tout dans le livre Jean 19 verset 39. Tout le monde pourquoi tu veux confirmer que Christ était vraiment mort. Jean 19 verset 39. Jean 19 verset 39. Ici on parle ezali histoire ya Nicodème oyaki komona Yesu na butu. Jean 19 verset 39 le Bible. Jean 19 verset 39. Le Bible. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres. Ezali 50 kg ya ba épices. Papa, 50 kg ya ba épices eza mukete. Ezalaki momesano batiaka yango na nzoto ya bato mutu oyo akufi mpona eretarde mwa moke basolo soki moto akufi ta bazokunda ye eza baépice ya 50 kilo ayaki nango eyaki ebele. Maintenant non seulement bakotia 50 kilo yango babokele boyeka te bakotia yango mpenza avec beaucoup de soins et puis bakoambale ye na lin donc tisi moko ya lin bakoambale yango nzoto mobimba de la tête aux pieds bakoambale yango basalaka yango kaka na oyo azali ya kokufa là où il y a plus de vie ntango vie eya susu te bongo bakosala yango na nzoto ya motu wana pour prouver que Yesu akweyaka syncope te oyo asalaki mwa évanoui te il était vraiment mort. Expérimentaki mpenza liwa na place na biso pour que apesa biso liberté oyo biso tozali komérite kutu te la vie éternelle je dirais. Akufaki akundamaki ka lokola les grains de blé ntango akufi asekwi kosekwa na ye eproduire ebele biso baoyo bakufi na lisumu nde tosekwi kati na Yesu asekwi na biso parce que biso tokufaki kati na ye. Bible na livre Romains 6 verset 4 tout en haut.
Romains 6, verset 4, les Bibles. Romains 6, verset 4. Les Bibles. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Répétez à son évanoui. En sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous aussi, nous devenons en vie en Christ. En Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que moi, Henri, Nakoufa, celui-ci qui vit là, ce n'est plus Henri, il a condamné. Non, celui-ci qui vit, c'est Henri justifié en Christ. L'amour, c'est vie en Christ. Ceux qui osent en Christ, te osa ya kokufa, le bien. Soit endimi, allongé de la mort à la vie, allongé de la condamnation à la justification. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Tu seras déjà condamné. Parce que tu seras de nature pécheresse, tu bouki mibe kwanzambe, tu seras déjà condamné. Et maintenant, en Christ, nous aurons justification. En Christ, est-ce que tu tambolate, le cola, les gens de ce monde, je ne parle pas des gens de ce monde, je ne parle pas de la terre, mais les gens qui ont leurs yeux fixés vers les choses de ce monde, qui ont les yeux fixés vers ce qui est terrestre seulement, mais nous marchons parce que nous avons espoir, nous avons fixé vers ce qui est éternel, ce qui demeure, ce qui est céleste. Et je parle de la vie éternelle qui est Christ lui-même incarné. Nzambe na bomo. Nzambe na bomoto. Ayaki kokufa po abekisa basumu kelokola ngai. Maintenant, je ne vis pas pour moi, je vis pour lui. Je vis pour lui. Parce que yende azali auteur ya vie nazalango. Yende. Yende. Soki Yesu asekwaka te, nde toza kaka na se ya condamnation na kanda nzambe. Parce que mutu te akufa asekwa atikala na bomoi. Aza te. Aza te. Aza te. Rien. Bokokende na histoire na bato oyo bamitelemisa kozala baprofete ya minene. Tokende na ba vrai prophète, hein? Ba Jérémie, ba Isaïe, tous ces gens-là sont morts. L'exception peut-être il y a le prophète Élie. Ndamba alongola ye. Soto zongi na ba période na biso oyo, là je parle de Congolais, hein? Tokumisaka batu o Kimbangu, o Adini ya Bala, o Ebalembonge, bakufa, basekwa te. Le seul espoir ya kosekwa ezali kozala en Christ. Soki bazalaki en Christ, basekwa pour vivre encore. Soki te, ils vont bakosekwa, mais pour être condamnés. Parce qu'il n'y a pas de justification sans Christ. Tozalaka bafanatique. Batu oyo bazalaka bafanatique, parce que moi je ne le suis pas. Il y a ba dénomination. Oh, Papa Boye, les pères soki de réveil. Yenda zali les grands-pères de réveil. Yenda zali les pères de l'église. Oh, bazalaka bafanatique o wana, hein. Bamitunaka question, mutongo akufa asekwa uti asekwa te. Bozo salaka musala punda. Tozala en Christ parce que yende juge et puis yende avocat. Ye. Oyo bakotelema liboso na ye lokola juge na bango. Bazala condamné.
Oh non, j'ai 60 ans de ministère, j'ai bâti des églises au Congo. Puis on a commis moi référence, hein. Ce qu'on fait, moi 4 cellules, on commis apôtre. Encore commis patriarche. Papa. Oko memelango Yesu, na likombo ya ba membre nyonso ya église oyo tongi wana. Oza condamné. Oza condamné. La seule façon ya ko échapper condamnation ezali Christ. Iye ko sekwa pour prouver que ya solo ngai nde na longi liwa. Ngande na longi lisumu. Et oyo no surtout azala trouver na ngai. Na ba misala na yete. Nde ye kaka akozala condamné te. Soki Yesu asekwaka te, nde ye moko mpe anga azala condamné. Parce que aza nzambe. Pour prouver kaza nzambe lisumu eza kati na ye te. Nzambe atie approval, nzambe atie le cachet ya ko accepter ye. Nde a résisté d'entre les morts. Et en résistant Christ d'entre les morts, nous aussi, nous sommes ressuscités en lui. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Soki Yesu asekwaka te nazobandela yango nde toza na se ya condamnation. Ok? Nde toza na se ya condamnation. Mais lokola asekwaki nde tokomi na opposé ya condamnation, nde tokomi na justification. Lisekwa ya Christ ezali évidence ya biso basumu te wala ba Henri tozwi justification na misala na biso te. eloko moko ezali kokonte mpona nga nazala justifie ezali mosala Yesu asalaki na croix de Golgotha, azwi masumu na nga akufi mpona koprouve ke masumu na ngai bandeki komerite liwa nakufa yango ezalaki punition ezali koreserve ngai mpo nazala nango. Mais soki mpe nakufaki ndenge wana je ne peux pas kozonga na bomoi na nga moko naza na pouvoir wana te. Mais na Yesu nde azwi lisumu na ngai na ye moko. Il a pris tous mes péchés, ma iniquité na ngai nyonso tu ye azwi yango. Ndeke la punition oyo nga nazo mérité est tombé sur ye. Le châtiment qui, moi, me donne la paix maintenant, est tombé sur lui, sur Christ. Et tant que ye akufi, prouvant que lisumu ememaki penza liwa, oyo nga nazali kozala condamné na yango, et maintenant ye kosekwa na ye elakisi ke na domine yango sikoyo. Nde biso bahenri tozwi justification na kobetaka masolo te ke non nayembaki place boye nateyaki na place boye nakendaki nasalaki boye namataki na montagne ya mangengenge naloba yango toujours parce que des fois comme kokomo kanda montagne wana bato bakomo yembela yango banzembo ekomi neti place oyo ezojustifie bato te. Ndekonanga so tomemeli Yesu eloko mosusu ou encore kokumisaka bato kozala na kobetelaka bato moko maboko wakufa. Il a fait un grand travail. Tozali koniye misala ya mutu te, mais tozali kotombola mutu te na place ya Yesu, le père de l'église. Il a Christ abi je bâtirai mon église. Soki bino bozana ba le père d'église de réveil comme tout naka il a rappelé l'église parce que Yesu alobi je bâtirai mon église. Le terme de l'église c'est Christ. Ezalaka ba adini ya bala te, ezalaka ba kafuta te, ezalaka ba évangéliste moko boye te. Non. Le père, l'auteur même de l'église, c'est Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie en rançon son église. A présenté l'église na ye, père, sans tache, sans bavure. Le père de l'église, c'est Christ. Naso bakaka, soki Yesu asekwaka te, soki Yesu asekwaka te, sinon toza kaka na condamnation. Sinon azalaki mosusu. So soki te, Yesu asalaki lisumu.
pour prouver qu'il y a soumukate, yango c'est puisque l'écriture est prouvé autrement que Christ n'a pas commis de péché. Il s'est fait péché pour nous. Lui qui n'a commis point de péché, même pas un seul, s'est fait péché pour nous. Ami, comme si même malédiction de lui, maudit soit celui qui est pendu à l'arbre. Yesu, ami, commis si coutou. Malédiction pour nous. Pour nous. Mais il n'est pas resté malédiction. Il a commis l'ipamboli pour biso. Toutes les nations seront bénies en lui seulement. En lui. À lui, malédiction, il y a toutes les nations de cette terre pour devenir la bénédiction de toutes les nations de cette terre. Bien sûr, on va pas démailler. Parce que Vinaïs qui donnait en rançon, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ceux qui vont l'accepter. Biso toza na espoir kaka. Kati na ye. Mais avant de continuer, tout en allant, Yesu a c'est quoi qui, pour confirmer encore, a c'est quoi qui pour la justification na biso. Tout en allant dans le livre à Romains 4. Livre à Romains 4, le bureau. Livre à Romains 4. Il est dit, Romains 4, verset, tout en verset 25. Romains 4, verset 25, le Bible. Christ, lequel a été livré pour nos offenses. Comment est-ce que livré pour nos offenses. Ya yete, ba offense na yete, masumu ya yete, nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Justification ya yete, ya za juste déjà. Ali sumu te. Masumu na biso nde epesamelaki ye. Et puis, azwaki yango volontairement. Pour nous donner la justification, pour prouver ça, yango lise quoi ezali. Pourtant, sur le livre à Romains, car Romains kaka, verset, na chapitre 8, et bien, oui. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En d'autres termes, il y a donc justification pour ceux qui sont en Christ. Il y a donc justification pour ceux qui sont en Christ. Et pour ceux-là qui ne sont pas en Christ, la condamnation demeure. Okobeta pa makambo nyonso ndenge olingi otangi kombo banzambe ba noir ndenge bandeli yango okena ba kimpa vita otiki okena ba soki kombo nini yo mtoko yeba soki olingaka ba mindele okena ba Marion Branham yo mtoko yeba. Le problème c'est que bango nyonso tu wana moko te. C'est quoi pour justifier les autres? Bah c'est quoi te parce que bazali basumuki. Yango c'est quoi te? Ngai mokolo nazala peso na mokili osusu te ata nzoto oyo ekundami, mais il y a l'assurance de la résurrection parce que Christ est ressuscité. Justification ezali en Christ. Donc nakobetaka masolo ya mutu mosusu te parce que mon côté azwaki ba offense nanga. Non, Christ a été livré pour mes offenses. Et il est ressuscité pour ma justification. Personne d'autre ne peut le faire. Ce n'est Christ. Opesa ngai ba bongo, ofuteli ngai soki ba nini, ba classe, ofuteli ngai yango soki ndenge nini malheureusement, tu ne peux pas prendre mes offenses. Okufa na place nanga. Zate. Bible dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour les autres, ses amis. Il se fait notre beau monnaie. Nous qui l'avons rejeté même, il se fait à ça ennemi ami to yini kutu ye mais a pesi bon monae pour na biso. Comment nous pouvons oser pas solo ya batu moko boye?
Parce qu'il est né en année 60, et parce qu'il est né en année 51, ce qui est 60, il y a un Congo, soi-disant. Comment n'est pas une référence, mes frères, mes chers amis? La référence, c'est Christ. C'est nous, les pères même, l'auteur de l'Église, c'est Christ. C'est pour ça que père, nous sommes l'Église, hein. C'est ça, l'Église a sauté. Rien. Et dans l'église de Bango, il y a Bango Moko. Malheureusement, ils n'ont pas le ciel pour vous amener. Ils n'ont pas la vie pour vous donner. Pas en côté. Pas en côté. Ils peuvent parler, pas peut-être français, mais là, s'il meurt, vous savez, vous avez cercle à bien. Vous bêtez Banzembo. Vous lobby, vous bengiez monument. À ce côté. Pour mon côté, à tabaché Congo, mon bimba, le maïs témoigné yo, mon kolongo. La justification n'est qu'en Christ. Et en Christ seulement. Justification eza te na babiki. Justification eza te na ba rituel. Justification eza te na ba bolamu moko bosala na nombre de temps oteya. Te. La justification ezali masumu na yo efutama na totalité. Seulement Christ nde asalaki yango. Il a été condamné na masumu oyo ya biso. Et il est ressuscité pour notre justification. Parce qu'il est né sang. Tant que tu justifié, tu as approché sous ce que tu liwa banga. Parce que là, attends, tu as un gym. Tu le bimi, ba paquet, bimi et tout, on lia bien, tout, on lia bio. Tu lia bio. Dans un contre-traité, tu vas lia bien. Dans un contre-traité, tu vas lia misumia kitoko, balia ba fruits, ou les appendants naturels, ou ba tongate, soi-disant. Je ne suis pas contre ces choses. Mais il va arriver un moment. Nous autres, nous en avons. Et ça, limité pour y vivre éternellement à nous qui laissé. Il y a la corruption, il y a les péchés qui a corrompu. Au cas de la banque, na compte à banque qui est tondi. Otongi bandaku ya rêve na yo. Obali 15 basi. Parce que vous en avez un bon, non? Quand si yango est important. Vous savez, yo tribu. Otongi même village. Parce qu'il y a 150 enfants. Même ceux qui me tema, il y a réserve. Il va arriver un moment, et peut ma société. Tango, aux opus en limoso, il y a le roi de gloire, sans être justifié. Comment on va dire? Il faut appeler la terreur parce qu'il y a la condamnation éternelle. On doit justifier. Approchaka. C'est tous les jours que nous approchons de la fin. C'est tous les jours que nous approchons de la fin. Tu approches à Kango. Donc, porte moko boye. Il y a gloire. Tu repousses en vers la gloire. Tango toko kufaka toko lala. Avec l'espoir de se réveiller, d'être réveillé, pas de se réveiller, biso mon côté. L'auteur de la vie, Christ lui-même, a kolamusa biso. Na gloire. Oza kati na ye moko. Oyo azali kolala, oyo azali kokufa sans Christ. Et ça sans espoir d'avoir la vie. Sans espoir. Mais makobeta maboko baye stade de martyr etondi. Stade soki ya kitambo. Velodrome ekotonda bato baye ebele.
Ceux qui osent justifier en Christ, Matro. Matro. Parce qu'il y avait des grands hommes qui ont existé dans cette ère. Des grands hommes. Ou peut-être, n'a renommé. Mon de Bangoy. Par exemple, Alexandre le Grand. Il y a des grands hommes qui ont existé, des riches qui ont existé, qui ne sont plus en vie. Des gens qui, soi-disant, étaient soi-disant spirituels, qui se disaient apôtres, qui se disaient ceux qui ne sont plus aujourd'hui. Hein. Se disaient même prophètes, soi-disant, qui ne sont plus. Mais un vrai wana, apôtre wana, un vrai wana. Là, je parle des 12, hein, des 12. Je ne parle pas de ces gens-là qui vont multiplier des cellules. Il y a une organisation à Bango. Fungulaki moko na Bandali, moko na Njili, moko na Ngaba, moko na Ipeni, moko na Matete, moko na Lubumbashi, moko en Europe, moko soki ndeni comme apôtre T. Baza ba apôtre T. Les critères bibliques, il y a apôtre. Baza sous T. Tous ces gens-là, c'est des apôtres. Au patriarche, c'est des faux. Baza kasute. Au contraire, na wasenga batu wana, c'est besoin qu'un message bon se repentir. Parce que besoin gloire. Et comme les bino, singana kingo, pour bolongulango. Besoin gloire tellement. Besoin vénérer bino lelo. Et vous croyez que yango nous allons approuver Nzamba Pessi. Et, ils ont condamnation. Ceux qui ont envie, il n'est pas encore trop tard. Parce que justification est aux alatés. Et alatés. Tout ce que nous pouvons faire est comme même le côté. Nous sommes là, nous sommes contactés et contactés pour notre justification. La seule chose qui compte pour nous être justifiés, c'est l'œuvre accomplie Christ à la croix de Golgotha. Pour qu'on ait les nyonso ezwameli solution. Kanda nango efutami kuna yango fo akundama. Tango osekwa azala les premières ya ba ebele. Azala na prééminence. Ndeye Yesu. Ndeye Yesu. Bien lobi, asekwa ki liboso. Po azala les premiers parmi beaucoup. Il faut akundama pour prouver notre justification. Et puis il faut assez quoi évidence que biso barito c'est quoi naye et longo. Non par rapport à ce que nous faisons, non, par rapport à ce qu'il a fait. Nous avons confiance à lui. Ok, azaki mundele ah papa yo mtolobi eh. Yo ba noir banzambe bino ba noir eh. Assez quoi. Assez quoi. Tout le monde a épée. Donc, azate existate. Nzambe bi nyongo ba misaleli banzambe ya ba imagination na bango. Misaleli ba imagination. Yango les gens vont aller là ba mangengenge pour nzamba ba imagination. Yango même ba nzembo ba oyembaka na ba Congo, je dirais soi-disant. Et ba nzembo ba nzamba ba imagination parce qu'il n'existe pas. Ba nzambe oya kitaka. Nzambe alongolaka soni. Nzambe oyo azali kisi ya soni. Bukomisi ye nzambe songa mbeli. Bukomisi ye miso ba aveugle. Bukomisi ye matoyi soki ya bakufi matoyi. Makolo ba koka. Bukomisi ye singa luketo. Nzambe ndeni. Entre parenthèses, hein? Ces gens qui chantent ce genre de chansons, qui prêchent ce genre de choses, ce sont ceux-là des religieux qui maudissent même les pays.
qui maudissent les pays. Parce que ce sont des idolâtres. Bomisaleli nzambe ya ba imagination na bino. Nzambe oyo ayaka alongolaka bino na pasi. Pasi yango ya nini? Azalaki na nzala, bapesi ye biloko ya kolia. Nzambe alongolaki ngai kolala na salon, nakomolala na chambre. Vraiment. Nzambe oyo alongolaki yo na ozala na pantalon moko, okomi nango ebele, okomi kaba baninga. Nzalaki shoki okoya nzembo wana. Moto ya pantalon moko, lelo nakomi kokaba na baninga bakelela, ezanga oluka outa na nzambe. Azalaki kosokola na kikoso, lelo nakomi na jacuzzi, bazongisi ezanga oluka outa na nzambe. Ce sont ces gens-là qui maudissent les pays parce qu'ils comprennent rien. La condamnation qu'il y a dans les péchés et puis la justification qu'il y a dans la résurrection de Christ. Bandeko. Naosenga ngo na mawa mingi na mutema. Soboyoki. Nzambe azoloku. Soboyoki te. Boza komi bakiselaka ba condamnation, les couleurs ba condamnation. Ba oyo bazali ba prophète lelo. Ba patriarche lelo. Comme ba patriarche kotano. Il est temps pour vous de vous répandre. Na ba maman mosusu bakomi ko ordonner même basi bakomi ba pasteur na ba église. On a penza sûr. Nazo bango te pona ko en raison hein. Mais banzambe eza vrai. Bozala penza sûr que mbano na bino ezali. Même pas soit des ba pasteur ya basi. Hein? Nzwaka ba exemple obongo Joyce Meyer, obongo soki Kuhlman soki nini. Bango ba référence à l'autre, c'est des rebelles. Vous allez vous associer na ba rebelle wana. Quand vous représentez un liboso Nzambe, que nous j'étais pasteur dans une église à Kinshasa, j'étais pasteur, j'ai prêché comme ça et tout et tout. So ba non mais ce qui moi si moi qui batimbele ba na Nzambe, est-ce que ça m'a bé? Écoutez. Nous ne faisons pas le bien pour être justifiés. Quand on est rebelle, on est rebelle. Mais nous faisons le bien parce que nous sommes justifiés. Une femme qui est justifiée. Alors, tellement dans la ministre. C'est évidence. Par sauveté. Épreuve. Nous ban la bango paye. Chance peser belé. Oh, il y a soit des abats pasteurs. C'est pas sauveté. Bazande na gloire ya batu ana mokili ase. Des gens qui les suivent, que j'appelle des moutons des fois. Des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée, qui les suivent, qui les acclament. Et ils croient que bazali na approbation yanzak. Parce que ces moutons-là les suivent et les acclament. Mais, na kati ya ba ambrima wana, na kati ya ba ignorance wana, ezala ba oyo ya Nzambe. Nzambe akolongola bango wana. Akomema bango esika bakolia ya solo. Pour que ba vivre. Bino ozana na bomoi. Bozwi ba titre wana. Bokomo tshana basi na bino bakomosa na ordonner ba pasteur. Ba o bozo betaka masolo ya ba kamakambo se concerné gloire o ya bino. Boy bake nzela moso eza te. Esumu na yo eza kaka réglé en Christ. Et azwaki yango. Et ta justification eza kaka. Mais le c'est quoi? Oui. Ce qui était mal. Nyonso oyo kosala. Rien. Nyonso oyo kosala. Rien.
okokoma balivre ebele bato balobi yango balobi tu vas rester éternel tala na bango bazolobaka no tu vas rester éternel bango mo baza éternel te déjà oh à toujours tu vas rester dans nos cœurs ye moko ayebi te soki lilobi na bomoi mais azoza audace ya koloba que non à jamais tu vas rester dans nos cœurs pour toujours ayebi te si vraiment les gens réfléchissent totikali na bitumba ka moko ya mind l'intelligence doit être renouvelée et ce qui renouvelle notre intelligence c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence des gens. Kuna nde okomona condamnation oyo ozomeritaka na epai ozwi justification kaka en Christ nde azolamusaka yo tous les jours okoya epai na ye lelo naye kobeta so mbela naosenga mpenza na oyo nyonso nano bandimi Kristo te na vi na bango oyo bamipesi ya bango moko bajustification na banzambe oyo bango moko bamisaleli na baprofete moko bazobimaka boye kaka moke moke je déclare bandeko moke moke je déclare je prophétise dans ta vie eza preuve koza sauvé te eza preuve koza sauvé te oza na besoin ya gloire ya bato. Vous avez vos yeux fixés vers ce qui est terrestre. Bozwa mbongo bokomanipuler na ndenge nyonso epantez-vous oyo mpe baka awa nzambe na mamu na bino wana mawa mindele nzambe ya mindele azalaka te nzambe ya banoir mpe azalaka te comprendre azalaka te nzambe mpe basiatiki mpe azalaka te il y a un seul Dieu nzambe mosusu aza te nzambe alobi je suis l'éternel liboso na ngai aza te nsima na ngai mpe azalaka mpe te me bato bamisaleli banzambe na bango nzambe oyo ayaka kolobelaka bango makambo Dieu m'a dit quand j'ai prié na 3 heures du matin papa yo prié na 3 heures du matin oyo beta masolo nango place ozoteya et quand vous priez, entre dans votre chambre, ferme la porte, et votre Père qui vous écoute en secret, vous répondra en secret, non? Et puis, au moins, publiquement. Quand j'ai prié à 3 heures du matin, Dieu m'a dit, prêcher ceci. Il y a moins à la voix, le blabino. Hein? Et on repère ça, on a thème. Garder les gens qui, sur cette terre, donner des gens des espoirs sur cette terre. Ekosimba kaka, ate umeli, ekosimba kaka, bozuye bakoko boche, ekosimba kaka. Non, un tel, bakosunga kaka, nzamba sunga kiboye, je déclare, je donne l'ordre, Diama nzamba sala boye, atelemisa mutu moko boye, acha mutu moko kilo na mutema. Kaka na mokilo ya si, ndolanga. Vous ne vous posez des questions. Surtout notre pays, le Congo. Ceux qui pensent à bateau ensemble dans un berceau. Le Congo est un paradis. Le Congo a droit prophétie. Presque. Zamba lobele kingai. Je ne serai pas là, ce qui la tête, il est comme ce qui la queue. Ce qui je ne serai pas la queue, je serai la tête. Le monde. Mokena pa yerebelebele kosangana kopeta masolo ezangi mutu na makolo. Reprenez. Parce que vous n'avez pas encore compris que la condamnation, ils ont été maliboso na bino.
Et cette condamnation ne peut qu'être écartée de la personne de Jésus-Christ. Yende a vu condamnation na yo. Akufi, parce que yango allait réciter la condamnation de somme. Et puis, à ce qui pendant qu'on justifie yo. Tant que vous en avez na bombo. Un titre na yo te. Un titre na yo te. Ta titre no te. Songa na ina mboka oyo, tana ina mboka oyo, banwa bazalaki te. Mokili yango eza banwa te. Eza mindele te. C'est Dieu dans sa souveraineté, il permet des gens, les Chinois, les Japonais, les Français, les Congolais, et puis il y a un certain temps dans mon kilomètre, aux la Français, aux Américains, aux Anglais, aux Congolais, il va arriver, Mati passera. Donc les Nzambe, yende mokeli. Akeli biso pour que tous allana yena gloire. Mais nanzila carrière. Ndeko de gospel. Ndeko le message de Christ. C'est pas tout le monde qui va être riche sur cette terre. Alors, ngai, prophète ngai, ce qui Joseph Alibot. Ngai Joseph Alibot. Papa bozara 4, famille na bino. Bozara 6. Bango bazaki 12. Et puis, il y en a qui prison. Prison pour kenda pété. Moi, c'est pas ngani. Attentat au pénan pété au Lubano. Car Joseph Alibot. Quand temple na mbrima na ye, jamais nazaka Jézabel Alibot. Bazaka pété. Si vous êtes encore en vie, dans cette vidéo, quand tu as titre noté, on a la campagne d'évangélisation, je chasse les démons. Si tu écoutes ces messages, répands-toi de ces pratiques. Oh, et puis ça y est, gloire. Oh, le banavoua, moi, on était ziki. Ah, moi, j'ai dit, mon frère, tu vois, quand j'ai prié à 4 heures du matin, je me suis réveillé. Vraiment, c'était ceci. Vraiment, Dieu m'a montré des choses graves. Nzamba la kisi elote. Elote. Nazoya tanama misu. Perdre te, mon frère, ma soeur, ozoko makambo oyo. Onga za prophétesse moko boy, basaka sute maman. Ya nzambe ya ba imagination na yo. Ou encore, tu peux être possédé par des démons si tu n'es pas en Christ. Et qui te soupçonne des choses. Vous croyez que nzambe te. Dieu se révèle dans ses écritures. Nanda se révèle. Pour que quand monoko, gloire nyonso ezala ya ye. Yanga te. Tema rien. Ya Yesu nde. Non, raison Christ. Falaki akundama. Pour que amema biso ebele na ye. Nde amati epi abenda ebele na ye. Donc oba ondima ye. Ne babika. Ata akufi. Babika. Remarquez na liwa ya Lazare, abisaki Marie. Oh, ngande lisekwa. Ndimela ngani. On nyonso ndimela ngazi aza na bomoi. Akufi te. Oh, sa ndimele ngai. Ata akufi. Na wasekisa ye na mkola suka. Yesu ka aloba yango. Yesu ka aloba yango. Adini ya bala te. Rien. Mutu so aloba yango aza te. Kwa sala miracle ebele, mekebe. Tout le monde a répété Amerika. Ezati. Rien, ezati. Kama solo. C'est-à-dire que non, tout le monde a cancer le monde. Non, ata liste, ata moi rapport médical. Parce que moi, tout le monde va bien béni in. 40 ans de ministère. 40 ans de soi-disant ministère. 40 ans. Et s'enrichir. Mais la mensonge. Ata mutu moko te, même pas un seul, dans le BTD, même pas un seul.
Ata mon côté, même pas une seule personne, il y a solo, azalaki penda koka, enregistré dans le département ya handicapé dans un pays. Même pas photo kazalaki handicapé, awa, comme tambola pro, soit déjà béni. Même pas une seule personne. Vous avez imaginé? Même pas une seule. C'est ça, miracle. Bien sûr que oui, ça miracle. Le mec, côté, ça peut coca. Il peut aussi résister un mot, il peut le faire. Pour sa gloire, bien sûr. Pas pour la gloire, bah, le chaos, dans l'Afrique du Sud. Non. Non, non, non. On est pas mensonge. Mais ce que malheureusement, bah, ton père, bah, l'ingité qu'on bongo la mitema. Vous prenez? C'est la gloire. Mais ça va le dire. Il est trop tard. L'enfant prodige, hein. A quand même laissé na ba ngulu. Et c'est extrême na culture juif. Ah ça musala ya bangu. Quoi? Mais remarquez, tango azonga ki. Azuka ideki na zonga pas père. Bible bien. C'est pas lui qui a couru vers son père, c'est son père qui m'a kimbango vers lui. La gloire na yo, ba mituko somba, batu oyo bolingi kozoba gloire wana. Betela bino maboko, tana ba vidéo, ba millions de personnes, ba nzembo, ba millions de personnes. Et à musala ya bangulu te papa. Et à malédiction. Rejette ça. Yakaba Christ, na repentance. Abina kuboa kate kwa wewe pananga. La grâce coule encore. Là où les péchés abondent, la grâce coule encore. Bino basi oba comme si bino wa pasteur, eh? Démissionner, boboya, bolongwa. Boya. Abanzambe elobi autrement. Joyce Meyer azalaka avocat na yo te, yo mama pasteur soi-disant. Joyce Meyer azalaka avocat na yo te. Aza avocat no te. Oh mama songolo aza avocat na yo te. Ata obalusi maloba nzambe na ndenge na uto pe azoloba. Maloba mosusu Paul akomaki sous l'inspiration bien sûr. Ni bakomi koutilize yango mpona destruction na bango moko. Boboya makambo wana, bodémissionner. Boya yango. Sinon bokoyamba yango ndenge moto azala mbongo ebele riche moko azokwea na mai na sac moko ya 70 kilo ya or lengo d'or aokwea na mai bayebisi ekata singa wana ayi te mbongo ebele boye et puis il va mourir je dirais na bakilo wana. Ça va servir à quoi servirait-il de gagner toute la terre na bagloire wana avec la bino maboko na bato et puis finir à l'enfer? Vous, les pasteurs, là, vous bali basi, vous comme si vous êtes pasteur, vous n'avez noté, mais c'est un trop tardé. L'importance ya liwa ya Yesu. Kokundama na ye, falaki akundama. Poke biso to kufa kati na ye, to kundama kati na ye. Ya ouye kosekwa, biso ba condamné wana, tous la justifier en lui. Ndi yango importance na yango. Nazo benga bino. Biso. La repentance. Pe kondima. En Christ. Pour recevoir les dons gratuits, la vie éternelle. Ozali, et puis ça met les mêmes, nandenge ya, déposite le Saint-Esprit. Et donc, kanzambe azolukumu, comme on a yéva mai comme ça, na ninya lelo. Ezali donc na bino arikonde, tout le monde nimba la sima, si Dieu le permet. Gloire nyonso za la penza yaye. Bye bye.